Qui totali malamu na kati ya Congo tozali na ba ethnie ebele. Tozali na ba tribu ebele. Oyo batangisa bato pe kelasi batamayele pe babima. Bazali. Mais kokota la ndenge ba kozwa choix. Ndenge bazokamatela batu konome bango. Ba kotela ka liso na ngambo moko ya bandeko na biso bakasa. Ce n'est pas normal mama na ngai. Na kotangela yo malamu puyeba. Soki to bandi na cour constitutionnelle. Motazo Kambayango, Kassayen. Na figité, na Gotama. Cour d'appel, Motazo Kambayango, Kassayen. 2. Cour de cassation, Motazo Kambayango, Kassayen. 3. Ministre de Finance, Kassayen. 4. Ministre ya cinéma primaire, Kassayen. 5. Ministre de la Justice, Kassayen. 6. Motazo Kamba adjoint ya Bosso. Au niveau vice-président de l'Assemblée nationale, Kassayen. Banque centrale, Kassayen. Marché de la liberté, Kassayen. Les lobos et Bakamati, les sous-bateaux, Kassayen, Baké, nommé Bango, la Katia Banque. Yo, Okamati, c'est d'abord grave, hein, maman. Okamati, ok, il faut signer un contrat. Au Kosi peuple congolais, ah, ok, na Kei Est, la République démocratique du Congo, pour la routière paix, Kuna. Le peuple a souffert au décréter l'état de siège machin. Alors, au Komikune, ok, il a reçu un sous-cop. Biso toyebi bien qu'il y a un état de siège, il faut qu'on ait la frontière. Donc, identifier. Mais il y a comme ça là, la relation bilatérale entre Bissona et Bénin, les Sobangouna, Congo, Yabandaka, la Babola, au Bazanga et Loko. Ba profiter na Congo ba komisa Congo le roi espace vital na bango batuniye salaire na ye alobi yebi ya côté na ba journaliste batunga ye makambo ya minengo ya bourgmestre wana kena minengo ye ba kaka ya côté kamera ko iba mbongo na kati ya kabine ya yebi ya côté donc ye akoyeba nini na bobo ina ye pour ce projet là et les fonds le projet de construction de la ligne ferroviaire qui va relier le Burundi à la RDC. Le niveau de financement, il est de combien? Parce que les discussions sous les plans... Là, vous allez loin. Moi, je ne connais pas le projet. Ce sont les experts qui pourront vous dire ça. Ok. Et par rapport au... Le tracé, mais bon... Si le Batinda qui va en local va missionner, état de la Gaïne à Bukaboli, richesse à Congo, Kita Congo, entre Rwanda, Ouganda, Burundi, na Kabila, pour y aller dans partie. Il y a pas de côté na part. Il y a un gars qui a soldat, on a mis mission na Bukaboli. Et côté combien? 80%. Bon, on a 10 Bukaboli. Mike Mokeba, il y a un évité vraiment ce qui monte aux salaires malamu. Mike Mokeba, il bisotan balongo lié na bandongolo misoana. Tu le dis que zélo kokende zanzela ya mabe. La nanzela ya malamu pour te sauver mboka. Mike aboyi. Na boyo kwa makala comme il connaît la mission intérieure pour moi na muke. Et c'est que le biso ba Hervé Matata to mobiliser ba pour na to que la pression ba marche ni colonioso pour que batika Mike Mokeba. Abimi le kola moto e ko sala la bien te avaluke le peuple. Balandi océan du Congo télévision zeli bongo bino cadette Moussamba la patriote et c'est mes amis mingi koyeba ke boza vraiment ebele branché na émission na bino bolinga kamingi vérité ya mboka Congo o eleka kana chaîne kaka moko océan du Congo chaîne o emesana koyeba bino ba vérité na mayematali politique pe actualité ya mboka Congo wana na sima ya bilili toke komona bongo Hervé Kabouya l'homme puissant on change pas l'équipe qui gagne na kena kotondo pe les équipe technique mobimba ya océan du Congo TV les sous-sokotondo mama wabiso wa presse ya congolaise o apito bengi mama océan pambata sile kondi maita pesa biso et sika la bitando eke natina to beta masolo mais matali politique ya Congo RDC to sali bongo na moko ya balobi ya mboka Hervé Matata o apito ko beta ne masolo ya mboka Congo mokolo mwalelo Hervé Matata bonjour. Bonjour mon mboka maman Claudette, ça fait déjà un temps que tout le monde a été, mais c'est dit, le phénomène on a tiré le coup et la kinga. Oui. Na kufisaki maman nanga wa botinga excusez. Maman a botinga vraiment kufaki.
na yango wana tokundaki déjà biso africain ceux qui okufi simoto au sala sumusala te être le plus cher quoi maman faut un repos vraiment na ndako po molimo na epé na kimia na profiter de l'occasion ko pesa batu nyonso ba soutenir ngai financièrement na conseil na ba prière na bango po to kunda mama elongo notamment mama Océane na monaki randaki na visite zaki vraiment na ye et cela qui ngai sengo makasi mopanzi sangwala ndayo pe na matanga ça fait c'est ça vraiment la famille c'est vrai que makasi en tout cas vraiment donc coup de chapeau banae et la skiate tous libota tous ensemble pour continuer musala toujours ensemble depuis matanga pe depuis to kundaki mama santé siko normal oui sauf que la voix o yozoka toloba za rock yozoka ngo donc biso ndenge to ganga kawana ndenge to loba kawana c'est une discipline makasi savoir mais soki aussi peut mikolo belé à répondre ndaku voit comme malili et comme rappeur mo bon moi rock donc voyez ça la passe si on a malade monsieur comme ma fièvre mikel po otiki musala ya lumesano donc yango wana depuis moi na mboka Hervé Matata kwela ki likama ya ko perdre maman o ya tili ko bota ye c'est pena mikolo lenga sili ko ba boyoki malamu ndelelo tokiti bongo epana ye toye ko sala ne biso tie pana etoyo ka aloba pe kala aloba pe na matali mboka Congo to landie peneti bipa yiwapi oyo ye azala kama na mboka to le be nan ba nomination e wuti ko salima a pe décision moko esili ko bimana FM kuna na tina ya nomination o le président Félix Tshisekedi asla ko sala na esika ya directeur général ya banque centrale ya RDC ya na ebité au Romanolani na tina décision ya FMI. Oui, maman, tout le monde mboka comme au kamba manandenge ali kelemba. Soki li kelemba te, c'est que comme ndenge ya munoko ya mboka. Mais oui, soki totali malamu na kati ya Congo, tozali na ba ethnie ebele. Tozali na ba tribu ebele. Oyo batangisa bato pe kelasi batamayele pe babima. Bazali. Mais kota la ndenge ba kozwa choix. Ndenge bazokamatela batu ko nommer bango. Ba côté la ka liso na ngambo moko ya bandeko na biso bakasa ye. Ce n'est pas normal mama na ngai. Na kotangela yo malamu puyeba. Soki to bandi na cour constitutionnelle. Motazo kamba yango kasa ye. Na fingite na kotanga. Cour d'appel motazo kamba yango kasa ye. 2. Cour de cassation motazo kamba yango kasa ye. 3. Ministre des Finances kasa ye. 4. Ministre il y a enseignement primaire Kassayen 5 ministre de la justice Kassayen 6 Motazo Kamba adjoint à Mbosso au niveau vice-président de l'Assemblée nationale Kassayen 6 Banque centrale Kassayen marché de la liberté Bacheli Biso Kassayen lelo boye bakamati lisusu bato Kassayen bake ko nommer bango na kati ya banque Chilo mbazui bato na ya cabinet baza ba incompétent lokola batondi na mbongo wa Congo te na likelemba na basalaka ya ba diaspora na poto et na koteri basala ke baya konyoko la Congo aye akamati alongoli bango na cabinet de ba camarade mbongo to futa bine ko kate awa boke ne ko bakisa yango na banque FMI lokola yebi dossier ya bato wana ce sont des frappeurs de monnaie basala ka mbongo basala ba litige na FMI bakoki ko tia bango na musala te ba décider sur bango c'est-à-dire crédibilité na bato nyonso kutilo bazo nomé wana ezalité mama na foyeba frère te mundela ya ko lakso ke ozo sala mabe place yo c'est que vous êtes inconscient oko yeba te bakamata ka moyibi banque ezali motema ya mboka oko kamata moyibi te po azali camarade no na ngambo ya diaspora oya na kati ya mboka otia mokonzi na kati ya banque non c'est pour cette raison batu bapesaka mbongo po Congo asalaka mbongo te Congo azana iloko ekotisaka mbongo te FMI batu adefisaka mbongo na Congo babi non soki bolingi tozala na moni na bino bolongola bato wana eza soni monene mama do ba nomination na nyonso azosala kaka tribalisme likolo ya tribalisme vraiment mama eza soni kotala mboka monene ngumba lokola Congo boye tokamataka bato ya monoko moko tosangisaka bango mpona bakende osala bato yango mpe soki totali bien musala bazosala ezomona te frère ça c'est n'importe quoi maman na wana vraiment toloba lokola ba congolais na fingi moto te na sali tribalisme te mais na koloba réalité o ezomona na miso yango na maman mboka komi chilubanise mboka komi
kasénisé donc bato soit na parti donc yango nde oyo bobenga état de droit oyo bozobenga keno to yebi mama critère politique to benga la géopolitique il faut y régner il faut vraiment keno il y a l'harmonie au sein des Congolais mais là on observe la division entre les Congolais ce n'est pas normal les alacataires. Tout le bel appel, les cambo ya coopération au utaki kosalema dernièrement awa entre RDC et Ouganda. Bansila obesila ekotongama. Na ebite ezo évoluer ndenge nini penzela yango est-ce que to seli kotoka avantage na yango ou soit tozaka na kata ko perdre kaka lokolo mo mesano. Maman to so lokwa batamaele. Vraiment na kolinga to so lokwa batamaele. Yo okamati c'est d'abord grave hein, maman. Okamati okei ko signer ba contrat. Au Kosi peuple congolais, na kei est la République démocratique du Congo, pour na kotia paix, kuna peuple a souffrir, au décréter l'état de siège machin. Alors, au komi kuna, au kei na kosa soukop mususu. Biso to yebi bien que tant que l'objet état de siège faut qu'on a ba frontière nyonso. To identifier. Mais il y a kei kosa la ba relation bilatérale entre bisona benemi na biso banguna ya Congo ya banda kala babola o bazanga eloko ba profitaka na Congo ba komisa Congo lokwa espace vital na bango. Halobi na biso ki ya kosanzela photo sala na Uganda. Halobi na biso photo sala sunzela na Burundi. Chemin de fer. Il faut ça na Burundi. Mais chose grave, lobby journaliste a tout nié question na conférence de presse. Mais c'est le président et ko senga mbongo motako boni ou bien autour ya boni pour être misala wana isala effectivement alobi keno journaliste ok mbangu et wana il faut tout na question wana na ba ingénieur c'est que yeta ngakena osala accord wana azaki na expert ayebi ne loko moko te a signer kaka bi signer o li boma te to komona mama o li boma vraiment to komona bukambi mboka Congo mboka tondi na bato maele bo ezalaka te pa mama na mai. Mais c'est grave. Ça c'est pour toko basoki 5e fois. Batuniye salaire na ye alobi yebi yango te na ba journaliste. Batuna ye makambo ya minembo ya bourgmestre wana kena minembo ayeba kaka yango te. Kamera ko iba mbongo na kati ya cabinet ayebi yango te. Donc ye akoyeba nini na bomo ina ye. Donc toza na président incompétent na kati ya mboka oyo so na bi président entre guillemets na soulignaka ngo poto yeba na bongo ndeko nanga Uganda ano komona babola ya Afrique Burundi okomona babola ya Afrique chemin de fer ozokende kosala biso na Burundi rayo ebandi banda port te aéroport eza ya kokufa a réhabiliter na capitale na kati ya capitale on a facilité transport embouteillage à la terre na boulevard Lumumba à réhabiliter en côté mais à l'autre ndo toi kamata mbongo akende kobimisa basala yango na Burundi. Qu'est-ce que le Congo va gagner na Burundi? Tokende musika mama pour le kutu et ko sanction na Brazzaville pour na Brazzaville quand même to koyoka mawande ko na biso za kuna bazala kuna to katsaka mingi ma coopération sala maka à niveau ya Brazzaville asali yango te kaka port ya pamba soki ya quelques mètres asali yango te asote akei Burundi à part Burundi port ya Lobito oyo kokotisa mbongo na kati ya Congo ebele port yango port wana ezali ya Lobito nde Angola komo pour bénéficier biso mais port ya haute mer obiso to kotonga oyo kokotisa mbongo na Congo ba projet minene yango na kosala Burundi mutu alesaka bangombe pa na biso nyonso kaka pa na biso koyiba biso rebellion kaka ye osala nini na ye mama et ce qui est grave ake kosenga bango opérateur économique ya ba Rwanda ya ba Uganda ya ba Burundi baya na kati ya Congo kosala commerce donc mikolomi koya libanais ya congolais kokoma rwandais ougandais burundais indien wande bangula na biso mais oui mais politiquement tu dois comprendre ça makambo wana te on est théâtre à kokosa bana mboka ya malamu koyeba ezali akei ko renouveler accord ya AFDEL
ba Rwanda na ba Uganda ba bisie soto lingi totika yo kimio ume na kati ya Congo tosa mibeko yo musée aboya ka kotosa mais Kabila auto benga Rwanda tosa yango te mais ba ye lokola za bolole likona nyonso bakamati atosa mekambwana mama to bisie koleka te ekoleka soki mokolo moko te to mekape kobeta lisolo ya état de siège kuna mopanzi ya est lelo oyo inefficacité ya état de siège et empêcher ba finaliste et que ba présenter ba examen d'état ba première session examen d'état na bango kuna mopanzi ya est que état de siège yango eko aboutir ne loka malamu bana classe ba komi kozanga ko présenter ba examen d'état na bango mwana mboka na webisa okyo na lobango déjà na bémission na bino pe na lobango trop état de siège aux Kabazolo Bawana et Zamangungu ya Pamba. Oui. Nabandai ko bisoko répondre à la question na kota qui indirectement. Avant que ça l'état de siège, il faut kokanga la frontière. Pour état de siège ezali mesure moko spéciale. Oyo tozozwa pona koko sombo ko ekomeli biso na mboka. Yango ne to bengi état de siège. Et mesure wana bakambela comment tout est mandaté. Batiaka mesure wana simplement pour na solution ezouama. Na likambo ko mona koko so wana. Deti likambo ya Congo insécurité. Tango décréter likambo état de siège wa abandine le ko violer constitution. Et c'est ngamaki ndiki sana pesa na congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat réuni. Nde babimisi ndiki sawana basali yango ndenge moko pe ba décréter état de guerre ezala pe ka bongo mais ya sali yango na manière na ndenge na yemo ko en solo a publié état de siège on les a qui peut faire ça là un mois na 15 jours mais il y a commission état de siège éternel na kati ya Congo tango bakanga la frontière état de siège ali pona ko surveiller ba mouvement ya bato nyonso il faut ko approvisionner pe peuple autochtone na mboka wana na biloko kolia na ba vivre opération de salamité na bulu yeke akamati mbala moko ba soldat tindi bango kuna alongoli ba gouverneur en violation de la constitution atosi mobeko te atie ba soldat tanga atie ba soldat soldat e wana kokamba état de siège aye na mission c'est moko soldat ko futa ye awa 250 000 francs congolais général otie kuna na kati bisika minéraux ezali alanda pe ozotinda ya sala to ayiba ayiba kapona ko mixer libota voilà bakomi ko sala na bango copie ya minéraux babosani mission bakitelaki deuxième chose Chilombo atindaki bango lokola ba miso na ye etalelaka ye na bokaboli richesse ya Congo nkita ya Congo entre Rwanda, Uganda, Burundi na Kabila po yazaki na parte ye pe nga okota na part yango atindaki ba soldat wana bazalo lokola miso na ye wana na bokaboli et côté combien 80% bon ngana zozwa boye 10 bino bokabola oyo boye wana bomengo bana Congo na bomengo ya bana Congo zokabola comment que na approche na batu misusu yango zo mona ete ezan efficacité te oyo kati même déclaration il y a gouverneur oyo soldat batindaki kuna pour gouverneur batindi kuna na mission spécialisée ezani ni mission moko kaka moko ya sécurité quoi assurer ordre na sécurité ya peuple parce que l'état de siège qui décrété pour l'insécurité mais il y a comme il y a ça compte rendu je constate que province à Ituri est en incapacité à mobiliser même 3 millions de dollars. Est-ce qu'on t'a demandé à la mobilisation de la recette qui m'a eu côté na kadi il y a un moment les lobos tu sais qui va moi ça les lobos comme côté état de siège mascarade bamba des lobos et ça là et vous avez fait au lieu que 3 groupes rebelles bibi na est la République démocratique du Congo. Est-ce que nous sommes tindi bango malgré que état de siège ngo tozomona ka bato kufa kaka bato ba kufa kaka finalement est-ce que ko réussir ndeko na ngai prévendre yo boko beti lisolo wa bana kelasi ba perdre droit na bango yango est yango ezala nini kaka est wana so comme une élection ba ko voter té insécurité et comme examen d'état ba ko sala examen d'état té c'est qu'il y a un complot caché derrière makambo ya est avenir ya bana o bazana est siko Chilombo pona ye éducation ya bana etali été ye azana posa ba Rwanda bakamba biso lobi
Et pour bakamba biso lobi bakobanda ko détruire l'éducation na biso. À chaque fois il touche un problème avec l'école. École eza bisika basimbaka ta. Éducation bana babebisaka ngo bongo ta. Akati bango kelasi boko sala examen d'état te. C'est que état de siège on a 2 mois où échoué nango. 3e mois ngo to kende échoué nango. Donc bongo c'est même pour la sécurité bablo on surtout et que nango pamba. Donc moi na mboka mawana bandeko na biso ya STM. Toyebisi bango on est de cœur na bango. Biso toko multiplier kaka ba manifestation contre ba biloko wana. Toko zanga te ko tombola mongo na biso pona ko lobela makambo wana. Po to moni buzo bande ekomi ebele. État de siège za mascarade ndeko nanga. Tozo kende bongo malembe na suka ya émission na biso pamba tengo na biso sili pena ko belema. Mwana mboka Hervé Matata tout le bête appelle solo ya seni pamba te to mona président Bosoko de sia komemba yango pena na kati ya Assemblée nationale na tina ete akende kotika o ba kanta o bazali choisi bien bazali ba ponami pona tina ko kamba seni na préparation ya élection 2023. Oui, mon amboka, voilà toujours bien au théâtre. Mon théâtre, bazo sala wana eza ba distraction. C'est-à-dire mboka ngo ba commission lokola masano. Banda ko distraire, ba baloli na gauche, ba tumbi mbisi na droite, ba ebeli bien te bazomsi na gauche. Et loko wana to ebisi bango ba ko chamo sapesika ba ko tchalate. La loi portant sur l'organisation ya seni mwana mboka na kolobano clairement na pembe nyonso poyeba. Loi wana bakita bamata ata Chilombo a promulgaki yango na yebi ke retourna ngai desi ba promulgaki yango na défenseur ekoleka te ekozwa mpifo ya musala te malgré ba promulguer déjà ako retirer yango abosani te tant tolalaka na cour constitutionnelle tant akataka ba député na biso o biso peuple to ponaka akataka bon tolala wana 3 jours ti bazongisa bango au lancer défi. Na lobi na bino mama tala ndenge to okende kolala na parlement. Tozo kende kolala na parlement bongi saka éponge non so rovana na ndako italio. Parce que na tali lobi documentaire en France, il y a eu ba député bando sala pe ba buzo ba o. Mais à un certain moment donné peuple a eu conscience à kenda en cercle le parlement. Indépendance à France va fouiller na yango tout monde. Donc to ali sula likamba sala te to kolala na parlement place révolution et bandinde yango wana. À partir de la loi wana oza nde wana nde batumboli tomoni Chilombo ko avancer na ba loi mo ya distraction a copier papa na Kabila Mike Mukebai wana na ebite vraiment soki mutu ezo sala malamu ndeko ndenge nini Mike Mukebai biso tang balongoli na badongolo miso wana tulobi ke nzela ko kendeza nzela ya mabe la nzela ya malamu poto sauver mboka Mike aboyi na boyo kwa makala komi kolela miso eteriele kwa mwana muke esengi lokola biso ba Hervé Matata to mobiliser batu pona eto kende kosala pression ba marche mikolo nyonso pour que batika Mike Mukebai abimi lokola mutu ekosala la bien te abaluki ne peuple halani lokoso ya mbongo na niveau ya assemblée provinciale papa chemin so kozola ndo moni ki bazola bazotia ko bakoka jambe bakenda gato ko kufa eza politique wana conseil na peso ya mbala suka po yo yoka te mutu nazo moni lo sala o malamu te alors tangu yo kamati okei na ngambo ya Godin Mpoi yo zo sala musala obimino député ya na ngambo ya Moïse o abandonné camp politique na yo okomi ko sala musala ya Chilombo atindi yo okena ko travailler batu ko fundaka batu ba politique ya la justice moko boy taille sur mesure ba double vitesse okokufa bongo na lokoso ya mbongo olongwe pa Moïse ba sombi pa Chilombo okay oza député ensemble. Concentre-toi makambo minene kosala na kata Kinshasa eza ebele. Yo mutu moko bakanga kota boloko. Oza récidiviste. So ok boloko tour à tour ok na mabele babe mabele na. Bisika ataka bata busoto kuna. Ok ne vanda kuna. Pozangi mato ezo kata. Tika politique ya moyibi. Toyebi ki ofivaka na yango. Yo soko beti mantolo te, osengi ba politicien mbongo te, ba koti okoma député wana ya COP. Ozo ko sabiso na opposition yo ke na ko lia mbongo na majorité tika politique ya COP e ko bomisa yo Mike Mukebai soki bafundi bakende ko samba po Godin Mpoi wana na bango nyonso baza miyibi bango nyonso baza miyibi
Donc ce bafundani politique na bango ezali politique ya ko sa peuple qui bafundani ngani état de droit en marche boy OK ça qui moyibi nde en marche zo fa entretenir donc ezali kambo grave te na ningi na lobelo comment pour la justice pour la combat justice wana ouais moi virgule wana oyebi ke matata mponyo bafundaki ya lokuta sunde mais kasi batiki na bango lisusu mais asa sous surveillance quand même non de konangai musala ya PGR yoka contradiction munene contradiction betami munene yo ebite na niveau ya conseil d'état balobi bakokanga matata mponyo te donc abila ti lelo azokomande Tshisekedi bato azoyeba matata mponyo ayibi mbongo tulingaki tomona mpe justice esala mosala na yango toyoka te matata akende na PGR moyake bakala eza te batiki ye conseil d'état elobi ke aza sénateur boyeboye soki bakangi yo na flagrance d'infraction en flagrance ok na ntongo nayoki maloba échange po makambo ya zaïanisation matata mponyo na kati wana azalaki te boyeboye papa mama il faut tozala sérieux justice akopona bilongi oyo ekobongisa mboka te de son à comprendre bien ozo accuser justice na biso que non eza compétente c'est ça nazoloba justice mise en place par Chilombo oyo nazoloba elelo alobi ke justice wana ezali na deux temps à double vitesse ezobatela bato ya IDPS mingi eteni longondo ayibi mbongo ya coronavirus comme ministre ya santé batiki ye oyo Gilbert Kankonde mbongo ya sécurité insécurité ozoloba wana kuna na este wana c'est Gilbert Kankonde ali mbongo wana bakangi eloko moko te baze bele liste kasi ya bandubola na ministre ya économie ali mbongo basali eloko te babombi bango na sima siko matata mponyo pe aliaki mbongo bimisa na bango nyonso na matata na bakasia na bango tout poto yeba soki état de droit za malamu tia bango likolo ya mesa toyeba totala nani aliaki te nani aliaki mbongo te ke okangaka ngambo moko otika ngambo moko eza na sens te tokomi na suka ya émission na biso message no ya suka na bandeko balandi océan du Congo. Oui, un message ya suka te poto komona na mikolo ezali mpona mokolo lelo message ezali kaka que bandeko na biso tolobaka toujours appel à l'unité nde ensemble tokolonga komba eza ya motu te komba ezali ya mboka po koloba keno ye aza moto ya fayulu te lobi fayulu akozala te komba ekokontinue soki tolongi nanu te lobi kuna mozito akozala te komba ekokontinue soki nanu tolongi te oyo ezali résistance nasi omonaki babililingi ya makambo ya quartier 3 ndenge show ebandaki place wana na commandant nazalaka nde wana donc show ezalaki eloko tozomona ezosala pasi tolingi tokomisa mpe professionnalisme na résistance tosenga no bino pardon soki bokutanaki na bajara barésistance mosusu bakosa bino na bacontribution botya beveneme esalama te et cette fois-ci boza na chance ya kokuta na résistance oyo eza na posa ya kolibere mboka de cœur avec vous yango tozosenga bino botiaka maboko na action mama tata ndeko okotala biso toyebi ke boza na souci ya mboka me boza mosika moya kobunda bituma na biso ezali te mais aide na bino ndeko aide biso na combat ezosenga professionnalisme po tomoni tomekaki la police tomeki bango totali pena ke baza na bango mpe na hauteur te mais il faut komatisa kaka professionnalisme biloko tokoloba na bilili boye te yango tosengi na bino botiaka la main dans la pâte à travers numéro oyo plus 243 81 59 28 392 plus 243 81 59 28 392 nde bozwi résistance ya Tchangu base principale masina quartier 3 esika pi moto epelaka nde wana basi bazwi ba problème
Merci beaucoup Balandia Océan du Congo TV. Wabino Kadette Mouswamba. Tokomi bongo na suka ya émission na biso ya mokolo malelo vérité ya mboka Congo. Je dis encore un grand merci à notre coordonnateur El Campo d'Acosta Mundele. Dieu ne m'a jamais wapesili ko musala ete musala kende toujours liboso et na saluer lisusu Daïda Bayoko mwana moko bien mwana moke na nzoto mikolo de basaltation comme la appelle lisusu bino bayebozu libaku ya kolanda biso mokolo malelo. Je dis un grand merci à couple Boduka Joël Boduka et aussi Meta Boduka, sans oublier aussi Harmonie Biffé aussi papa Chagi Molega, sans oublier Thérèse Yakabedi. Thérèse Akabedi, sans oublier maman JDT Loboko, maman de Makambo, talaka maman Loboko, JDT na ipen, so lié kunate sekena no liate. Tokutani na bino, à la prochaine, botika la malamu, bye.